Saratola TV. So akize bino ndeba akize bino bino bo aba traître ko faire festival no mbongo. So ça s'acheter okoka ntapeke bango bo biro ndeba otinda ya pisa ba message wana ko longwa pe. Mais ça a des avantages artistes. Comment bo benga na batunya so pembe na fali. Et puis bateau ba communication sur l'artiste. Bon tika mutu mo akize ba mutu mo yelo ba sali pas même 6 mois. Azo akize ba tout ba traître. Sans preuve. Pourquoi? Saratola TV. Demain ngapna na esengwa fali te pona mwana wana. Na esengwa te. Na lobaki ngo kutu. Si ça dépendait que de nga moko isusu. Tam suna ba no lobeda su fali te. Saratola TV. Parce que parler de Fali comme ça, jalousie, moi, pour que ça maman m'a cassé. Comme si il y a la Fali pour sa poste, mais il y a d'autres personnes qui ne calculent même pas être à côté de Fali. Comme moi, je ne calcule pas. Saratola TV. Teke, muta fingi mutu, abimi prison, akukuta na babakondi. Comment on a noté? Si. Dans musique et tambolara, na ma finga. Saratola TV. Quand même maniqué on a pas warrior basala choix. Mais biro fali so ba warrior basala choix. Biro fali tala danger te. Moni na vie ko sala alikambute po batu ba koloba. O moni so ba mema maniqué na contexte o so atikali mokile loba. Ba retomber na ngo yango fubo asima lo baba na loba na batute maniqué asali mabete maniqué asali kama makambo asalaka. Saratola TV. Il y a non Kulutu et aza entouré na batamaele o ngana yebi. Mais na loba ka lo mo si seulement si mambo zo sale mais avantage na et a pas si ba arrêtant. Et so ez un avantage na été ba ko arrêtant. Donc so moni Michel Kamo azo pexate et katike c'est que quelque part on retrouver intérêt. Voilà. Saratola TV. Date. Mambo faire, ils ont évolué. Tes carrières à faire, ils ont mis tout dans qu'est-ce qui se passe exactement. Faire ça pour ma vision. Faire à ma ambition. Faire à ça la musique pas comme un bon. Faire à ça la musique comme un succès point barre. Et bah concept va venir à biso. Bana mokili mopimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa répondre kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokuta ngo awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso pe sala manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso.
avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bonjour à tous et bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue sur Saratola Télévision. Bino ba bolingara biso, bino bolandara biso, bino bo préférera biso. Et bolingara surtout qui songi otosara na mamba ba vie ya bato. Mais asiko le otosala qui songi na vie ya bato bolingara to lobela bango te. Badora ba vie bololo, badora ba fere, bato ana nyonso to beta masolo na bango lelo. Torobeta masolo ya actualité to retourner autour na yango alors na conseiller bino que bo vanda penza bo s'asseoir très confortablement parce que muto na yambi na yambara mingi te et puis bo apprécier pe mingi pété mais to retourner puis moi ba question bo luka bo comprendre mingi wana torobeta masolo na musko to sangani biso bato yo to sa bo apprécier biso pe moi mingi te donc voilà émission na te bo yamba ndenge nini mais bo zonka nde bozwa tous les responsables des penza et d'émotions à binoté. Encore une fois, bienvenue à tout le monde et surtout, meilleur vœu bonne année. Tout le monde a souka à mois à janvier. Bateau va réussir à revivre. Tisiko, baka na mbongo na poche. En tout cas, nous avons le coup, nous avons secret na bino. Bozo mbongo wana wapi. Bosara musala nini. Boaba vendeur ya borgane tonenge nini. Po mututu na janvier mbongo sesili. Bienvenue à tout le monde, Bote Bonateri Mumba le Pharaon, na Tonton Bev, na manager na le King Aka Mobutu, na équipe Bimba Dab, Christian Lumia, Credo, également Bino Bato Botal Arabiso, sponsor na maman Maliane, Divini Kali, maman Pat MK, maman Charlie Bozio, Jonathan Kalonji, partenaire Nyon sur la demeure officielle, vu candidat patron à la Poutine, to PCP Mbote. Alors on va commencer avec notre invité du jour. Bonjour Saratola. Bonjour Demeure Niangue, bigo sexy. Annonce nous ma bé makasi. Bonjour la Batunion Stubo Landa Biso na Demeure Officielle et puis na Saratola Télévision. Maman présidente, maman Nathalie Nana Moussibou, ma maman chérie, je te salue et pourquoi pas la président bébé. Balatoles Nyonso, ba meilleur fan du monde na pesi binombote na ngabino mingi sol mbemba. En tout cas, merci beaucoup Nayope Demeure Nengo Yambinga. Je pense que c'est la première fois dans le Canada. Yo Yambanga, donc c'est la première fois. Nayobi ke bolinga bisote, mais bon méga supporter. Bon propos te retenir. Bon retour au pays, mon grand frère propre Bokulaka. L'excellence Guy Luando. Et Fapé Kato. Clin d'œil spécial à toi, grand frère. En tout cas, Topé Siembote. Saratola, boni vie, boni makambo, boni ba affaire, boni ba business. Tout ça se passe bien par la grâce de Dieu. Côté boulot nabiso, YouTube, il y a moi boye, il y a moi malongate. Il y a moi malongate. Mais côté business, ça va, Dieu fait grâce. Bientôt, Kalamingi Tawa na okende Chine pour nous répondre quand on a des devoirs, il y a des biso, on va s'inscrire dans l'académie Saratola pour la formation à business. Dès à chaque fois, on a
tous intérêts et aussi la business par obligation parce que avec Bambon on a besoin de salaire et on répondre à la critères tout est donc au kosunga maman to sombele qui se robe là au kofoute la lait qui minerval te bon a calculer donc nous sommes vraiment dans l'obligation et la business et ana batum susu moi quoi répondre maman Sarah nana pour ça la business mais business est donc et a donté pas après dans la classe. Quand pour ça je ne pense pas que des mères a diplômé nango a licencié nango également moi. Donc Zarara courage, volonté autotia, le to ça musala auto se retrouver. Donc mutunyo store landanga aux an intérêt au la business maman papa. Salaire na yo et bon ça vinoté commission millionnaire té boya ko s'inscrire na académie Saratola. Kuna tozo aider batu na ba groupage, tozo aider batu na ba formation, tozo aider batu na ba fournisseur. Donc olote ka ronyo kwa mangana kisasa a ozote kozo bénéficier l'oroté. Ya kato orienté na ba fournisseur na Chine, na Thaïlande et puis na Vietnam, Japon pe na zoya. En tout cas, boki yango photo ça la business. Un petit on a manika couture à ton abilamba te ka en ligne, FC ngabi. Alors ça là, alors nous quand on comprend des calculs en bon on ko ça on te ngayo na la qui c'est ndeni bazwara aux budget au investir na kata projet au tie yango aux ce qu'on dit ko calculer investissement na yo soma tissu combien to soma ki combien lo on est lo soma ki combien tant on calculer wana nyonso ne au permettre de fixer prix lamba voilà quand prix lamba il faut récupérer au tie après lamba en fonction de bénéfice c'est-à-dire au compter montant au yo investisseur qui n'a transport et n'a prix à paiement à couturier n'a bénéfice licolo voilà il faut récupérer bon investir dans bénéfice. Si on réussir qu'on récupérer un bénéfice, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça dit biso surtout après on va apprendre en ondeni. Pas seulement parce que na salaire commercial pendant une année na troisième des humanités non, mais parce que na yekoli en pas en ligne. Donc boya oyekola business ba après na. Mais ça retourne la question moi ils ont na mingi. Pour na bato ba na ba yekola business. Comment savoir que business ozo ça ne vous a rentable pour na yo? Déjà type de business où toutefois c'est investir dans. Déjà business tu utilises mingi ba produit gagnant. Produit gagnant net lelo bozwa chance parce que la formation mobimba na kaba maele nanga gratuitement te ponga na somba ngo pa ba camerounais na somba ngo pa ba ivoirien. Donc business tu utilises mingi ba produit gagnant. Net lelo et loko eza produit gagnant lelo partout en Afrique dans monde et à souki. Perruque. Il y a cils et il y a fausses ongles. Donc, il y a des produits gagnants et raté. Et l'amba coûte raté. Mais wana a raté. Donc, tout temps, on banda ko ça na no business. Pour bandolo ba ke business ko simba to tete, yo faut étudier dans le terrain. Kemikolo yo nini ezoteka ngala regretter na bato yo banda oteka mapa ti lelo yebi ateka ka mapa je regrette beaucoup nga ateka lelo remonter quantité mapa e bakisa mate. Et quand on parle de entrepreneur a muta vision entrepreneur ateka ka ateke o lukanini Sarah to la ka mutateka ba kabelo te nga okutanga na kabelo okutanga na bijou okutanga na lipapa donc côté mbisi maye chola nga na za. Dans son mikolo na moni ke cop pena mikolo mutu ke simba sustena tikaka. So na moni ke ba voiture e mati cop ekomi kilo na tiki. Na salina o na moni ke mbongo eza rentable. Ndo monaka mutu aza entrepreneur na ba vision belé asala cop monté aza boye. Donc ya liboso na avant se lancer na business, il faut étudier terrain on nous ba produit gagnant. So comprendre que ba produit gagnant na minute eza alors na budget on a nango fona simba o. Tango luka po simba wana il faut lukoye ba source nango place oyo somba ngo na prix ya malonga pour bénéficier. So ezara ke ozo somba ngo pas ba détaillant na ba kishasa awa. En tout cas, c'est difficile no monara. Maman mo abenga loba maman Sarah na sala na business. Na somba na teka na mona bénéfice te na ko ya kaka. Donc il faut étudier dans le terrain avant ya ko embrasser. Très important, il faudrait étudier terrain surtout koyeba eloko yo zo sala ozotekela ngope wapi. Ozotekela ngope banani. C'est très important. On mona mutu so songa na défi sa babiloko
mais au moins à chaque fin du mois na ke client na nga pesi nga mbongo mbala moko puis le biso na ke déficit même musu solo ba nga so na déficit ba futa nga ba nyomote au déficit banani au déficit ngo sika nini est-ce que au déficit ba salarié to déficit ka bato yo bazaka na quartier ça to là ba faut ba futa formation na mais question na nga suka sur formation pour na pesa bato lengi ba Hollande yango pour nga so inviter nga na formation mo to zaka na wani mutu fa na budget combien pour banda business ata $100 ça dépend du business ni ngo sala mais ata $100 oko banda business ata 100 francs oko sa business pour na bateau bozo occasion ta l'émission soko ata na mbongo te na ndeko moka bengenga loba mama Sarah na posana sa business mais na nelo te mais on a talent ils a fond ils a l'art fond ils a talent oh to sala lelo ngana yo et ba fond na biso parce que yango efuta biso na fin du mois et à fond talent ya mutu ils a fond ko kanga suke ya fond ya vie na yo nzamba pesa onde to benga ngo talent ils a ba fond parce que ce qu'on exploiter ko kanga suki félicitations na basi to mona na ba TikTok netinga mwaso akanga kabelo na ngana zoeka na TikTok. Donc eza fond mobimba nzamba pesa mutu na mutu fondé tozala raboye soko za na fond palpable te sale la fond on nzamba pesa ozwa mbongo soko zo luka fond o bandoteka okosa na musala o eko permettre oteka ko repasser ko sukola ba voiture ko pangusa ndako ba misala ezebele ya kosala ozosala ngo sans fond commission oyebi batu ba oyebi na Congo comme ça nga ba seka ba commissionnaire muto aza démarcheur nde babenga bango wana ana mbongo ebele yebisanga asali cop mo ya oteka le pont mo ya 200 000 a gagné combien 1 million a gagné combien cause la même commissionnaire ya immobilier et pesaka mbongo commissionnaire ba mituka et pesaka mbongo ngala na commissionnaire na ngamo permanent donc nde naza boye na yebi mituka to eteka na Congo donc outing de la mère oh bachebo oh donc au mona ke a fonctionner kana chombone ya pamba yo talanga na ndako wana téléphone o cha connexion no chaque jour otala ka makama mafinga na TikTok otala ka so ba swana maman oko se produire te oko créer propre entreprise na ote mutu msolo bane il faut créer propre entreprise na osala marque na ozo na mama Sarah na bambongo wana te yaya ba ko za ka ko $50,000 pour ba business oko sala marque na ya basili ya extension et solo ya kitoko ya qualité oko bana pe na $100 oko sa marque à lentille za combien lentille za 0, quelque chose comme ça pas même $1 so so mi ba lentille na yo belo so bata lentille ata ya $50 oye bisi fournisseur na yo na ngina personnaliser ngozi logo na oche yango no sali marque na o est-ce que c'est un faux à million pour ça la marque donc nous sommes de mer et à la stratégie à business donc bateau vous intéressé boya formation en tout cas numéro ça va les ans ça peut vous bien à partir numéro na boya formation ngana yebi ba maman bateka mikate na kitambo magasin maman na teka banda tongo tipo quoi et non seulement ça maman nanga na kuta ya alamba mikate banda 2012 ngana niveau kitambo na 2012 maman na teka wana ta niveau ba ne bazuba diplôme ba sisi ba université mère ana sala là est-ce que vous voyez que mikate a bénéfice à 100% 1000% coûte sikoyo ye 1000% coûte so ya sala tala ba marmite à 6 na tonga 6 donc ninga zana a plus riche que mtosa na bureau voilà pour avoir ça à $300 par jour ninga teka mikate ne banda tongo tipo quoi alors yo mona mutu mote ka mikate na nzela yo o mona mutu yebso linga sala business tato zo rabaka mutu yebso linga sala business azana $500 na maboko ma yebso abi ainga badaka business aba perique pourtant ba business est belé maman pourtant ba business on ça les est belé biso za mais ngamo pe ala ina koma ngamo na ina koma grossiste ya ba extension ya ba sil na ba fausse ongle donc eza ba biloko de na sala ba production nango kande na ke Chine boinga mono ya nango ya na mbongo ebele basi ba ocha ba sil chaque jour les gens ne comprennent rien batu ba mona te pona mutu
il faut ça la business soyo. Ça la angle permanent à Kinshasa, il y a moins cher, il y a $10. Talent. C'est comme ça que tu vernis permanent. Donc ma business ça aussi la maman, eza et si on t'a sali 20 personnes la journée mina combien? Eza ebele ba business ça aussi la ke au sali na mbongo muke côté. En fait ba tu balingaka ba mona otekelo ka malonga na ebisa ba tu muto asala alimete il est le commis 100 francs mais ara 10 francs. Tozongi sango époque ebimara muto asala alimete te kamara 10 francs un millionnaire. Malimete na été kamara 10 francs le était comme 100 francs au ezé l'autre côté. Ma millionnaire muto asala yango. Donc ce sont de petites choses au commissaire muto millionnaire même muto oye batalinga bandana on a ba kabelo. Maman na pesa ka exemple muke ozika ba lanti wana ils a 0, quelque chose. Si on bien au cas il y a $100, oui, on a combien de pièces? On a plus de 1000 pièces. Et puis avantage aux gens que tant où il y a. Si qu'on ceux qui payent, et pèse même pas, ceux qui payent commis. Yomi commis ça n'aura grossiste. TikTok et Zawana. Bandana au balanti yango chaka. Kokeno musika te changa $10. Yo sombineka ya qualité. Webi combien ba osopana oteka ko déficit webi combien ba yo osombango pana o siko yo sombelo on a 0, wana 1000 pièces oteka ngo moko $10 o ça bénéfice à combien webi gagner combien? En tout cas makambo to suki wana parce que ba maman boira na poto boira libanda boira internet au lieu bo laksa biso business bozo yekola en ligne bo laksa so ba formation bozo yekola en ligne bo laksa so que bino bo ça ba business bozo ba na Chine bo tina na kin ba tekela bino bo la ndinde biso na ki chroniqueuse c'est qui ba abonné na biso ba comment ba chaîne na biso ba tianga blé ba ti oblé kombo yeba ningi pour que comme on yeba na ba lobo fungoli chaîne alors comme susu boya ki bafana boko ba conquérant allez comme ya mata kita bolandi biso awa le roi bolandi biso na internet biso okena business parce que tota peso bolandi ba ya kuna to bolandi biso kuna etikali polele tozongi sou awa comme ça on nota non ndeni ni au salama ça rato en tout cas ça fait plaisir ya mona que moi si azopesa basi mususu ba doit kansa biso car que to zaka na kati ya ba délire ya mambo réseaux sociaux mais to vita rappel loin o to zo ngo penza te enelo moko demain faut expliquer à batu journaliste atanga ba vie à batu boya kana ba commentaire te o bolobela kama kama batu en 15 jours partout dans le monde mon journaliste a check caméra olobela cuisine na ezalate tolobela ka ba vie à batu o mona oya Emmanuel Macron akenda ki place boye Rihanna na mobile na eba swana ki o kuna net vie à batu toza wana basana ba paparazzi ba kota na vie privée ya batu bakanga photo mama ngana tala ki documentaire ngana tala ki documentaire moko nzoka mituka ya presse banda kula libanda Michael Jackson bamona ata apepata loboko na fenêtre bazawana atelemika ata hotel maboye kangi photo c'est-à-dire paparazzi Rihanna kota kina mwana na ye wana soki wapi yango wana bike de bazwaki kala bazune longa mwana mibale combien de stars basamba na ba paparazzi na poto ti balemba batika ba vie privée akange photo mais nazaki na besoin na aller na restaurant na ko na restaurant te balandela batu partout donc wana penza eza mambo uti ya te uti musika ça to beta lisolo ya actualité en attendant bande ba futa bon formation so boye ko na poto te boye ko le ba vivre na Kinshasa to beta lisolo il y a un les canaux actualité. Biso bandi wa presse to kende poto to zongi. Ngayo peut-être naza comprise pour na biso na beta ki na bi na komi na poto na monde bandi onde ba o vivre na pesi conseil na bi o nyo so vanda na poto so gagner à 2000 €, so vanda na Kinshasa so gagner à 2000 € avant de poto à réfléchir. Mieux vaut vanda o lukini ni utinda mwana ke yo mukolo na 50 ans ke o lukavi na poto. Nga kende Europe. Yo kenda poto les États-Unis d'Amérique au vivre réalité à poto Amérique en fait na ko vanda te na ko vanda aux États-Unis te na ko kate déjà premièrement des mères et a passé au mona ke mutala la pongi mukie sœur nanga propre à salara de 15 h à zonga anda kune 3 h du matin. Donc tant à zongi wana pe il faut la mukasu na 6 h ki otika ba na classe tant à otika ba na classe il faut lamba mbala moko il faut lamba mbala moko lambela papa lambeli bana tant à siso lambela bana
au moins so azali na ba course moko osala akolala te. Nathalie ebwenga bi mama na okokate likambo omoni na kisasa soki na moni ki mikolo wana nazo kokate na lalaka oya bino eza il faut sala eza obligatoire futa ba facture to sali to vivre te biso ko expliquer ta bailleur ayokio talasko États-Unis soko na retard soko za na retard yo futa ka jour moko $150 bakisami 2 jours $150 et bakisami 3 jours batika pendant 5 jours soka 5 jours $150 wani bakisami après 5 jours au futité permission ezate o biso zo ani préavis ezate mbala moko bambila baye biloko ezobima na mboka malili na hiver biso pe ezalaka ta ke mbila nenga ye babwaki yo biloko bongo benga ta mama leki tata mwasi kuna pe bandaka bato bavandaka te wana mbongo fu et puis faut futa nanu mbongo wana soko futango andeo ya futango o lukasuso kenda ta na hotel banda ko kangisa na hotel wana pe fo banda ko futa en dehors de ça ba baby si kazie na oya ndaku partout ki ozo ndaku ba boya ba oyeba ke ndaku moko futela problème biso ata ba bengani on a préavis OK sous ka na quartier ozo vando ka ndaku ata na venue elandi donc ozo mona ke vie et à moi pas sikuna c'est vrai misa na bango mbongo eza mais ba futa peu dépenses ba futa ba frais ba parking ba taxes ba futa mambo belé ba privilège en États-Unis mais il faut mesana netinga boye na okokate en tout cas na okokate des mères na monde eza boye bato belé baza basala ba business to futa ba taxe te ba taxe bato belé ba futa te mais taxe ya na poto et puis c'est obligatoire fonction pe ya rozwana yo ngapona ke futa ngapona futa nani pona futa impôt nanga na futa ngata so ekomi 4 mois so ekomi ata 6 mois ay na sanction on so na futi mutayola nga na porte azate mais ya bango eza obligatoire il faut futa poto eza na ba avantage nango et apena ba désavantage nango bato baza kuna de ba kokanga na kamwa kaka nde na kenda poto na mona ke mutu mo azaki na business awa aki na entreprise awa abomi yango akangisi mbongo pa ki ova na poto toza osala zo salaire bien et atiki na ye kapa ki ova na poto nde loko wana so na bina banda ko réfléchir comme sanga na poto okozwa crédibilité so kota ka obima na yo okozwa respect okozwa respect kaningo kota robima so osa business on a quelque chose kangisi mbongo no lelo okomo futela na poto oza na respect parce que futala ndako futaka assurance futaka ba taxe futaka bilo ebele so nzamba sungi osombi pe ndako na ona poto oza na respect ba pesio résidence famille mobimbezu résidence bana bazui résident opemi wana besoin obwa kangunda te sanga mama na ajo mamu nene boye na kesko ko ba ngunda na États-Unis et bande aux hommes mikolo au salate na okake mama en tout cas ça rentre la lobby au craquer réalité à poto peneza eza makasi ebele États-Unis na ba avantage ebele mais ba avantage wana pozwa ngo foza na mukanda sko procédure ozwa mukanda wana ngunda wana nde na okukate ngunda na kukate tomie na sara msana ngamko na kangisi mbongo malunga nangina somba ndaku place boy omoni kozumba mon valeur ici en tout cas très bien on communiquer na sens oyo c'est très important to betara masolo yo po bandeko ba na Kinshasa bazo vivre bien au bakanisa que c'est meilleur en Europe faut ba que oui c'est vrai que pour tous ça na avantage mais ça peut dans la difficulté nango pour que lobi muta regretter d'avoir tout perdu ti lukako zongara et comme déjà trop tard. Sarah Tola, avant de mettre les solo à mambo ou les kanakata milieu à musique na biso, oza maman, oza pe na moi na ya moi si sango ya pasteur na biso pasteur kaso ya boti mwana abali mwana ya 17 ans, balobi 18 ans, ya lobi ba pesa ki mwana na lokola cadeau, papa ya mwana lobi eza na ngona ndenge église na bango babala na bango basi ebele. Mais mwana wana ya mukie, papa wana zali na 70 ans et mwana wana za na âge ya kozala koko na ye. Et moi, on a besoin de 18 ans. Et car d'âge, on a aux familles qui ont assumé la communauté créée au scandale. Tisiko, pasteur Kassaza, toujours pas derrière les barreaux. Pourtant, à Outi Obala, moi, on a 17e femme. Ça, on a dit ça avec
Bon, lokola parents déjà ça dérangeait namato yebando déranger. Mais il faut battre bossa na te que loi mboka na biso lobi nini. Na mambo itali mariage parce que mboka na mboka yana mibeko nango yana mboka msusu batolerara polygamie te yana mboka msusu mobala cause la ti neti pona nga koke na basi ti na niveau ba 12 femmes 13 femmes ya ko saka na basi. Oui, ya ko saka 2 3 ça se comprend. Comment na bango 12 13 papa na olukani. Na âge à 70 ans, à ça rendeni na 12 femmes mwana nyos a olukani. Et puis na âge à ça nango wana ko kezwa mwana 18 ans. C'est méchant. A koli bongo tata et elle lokola. Et puis moi on a 18 ans na parents ça ba miki. Na zone ma même pas hein. 18 ans na yo mwende baloba aptake nzoto amikie bokonote efunda so muto aza mukolo omona ka nzoto mikie mais waza mpaka efundaka mais moi na aza même sa façon de parler aza moi donc nga maman le roi nga bwena ko baisa mwana nga na tata 70 ans na likamni na problème nini donc eza ba mibeko ba mboka netu yeki na ba mboka na biso yeki na loi wana papa na fallait ba kanga yango moni akomi ko se faire ba buzz a comme ça ba émission atambo na basi nango nyonso ba oyamba bango na ba plateau mais le konga zo rapasi po ba journaliste ba otu na été lo ni ezo motivaka ya balaka basi a lukaka nini a soki na 30 enfants soki combien a lukaka nini papa na zo bala basi à tout moment et puis a mi benga musai na nzambe en fait je crois que loi na biso ezo tolérer nyonso parce que ce loi na biso za ko tolérer ngote peut-être benga ba telemela ba kanga parce que jusque là ça la ba émission ça na libre ndengo mona na États-Unis moi na 8 ans de fois ko lobeta munduki et c'est autorisé moi na 8 ans kendara beti munduki et puis kuna ba pexate so yo po ngoki obeta no munduki au calibre 12 oh nini nyonso ko lugo beta we entraînement futi mbongo no ko to sali pa entraînement o ekolinde ba beta munduki donc ngazo mona rara eza participer kozanga parce que papa na poye na média mais ça pe na ba famille mususu babalisa ba na bangwa mikie na batata ba 70 ans pour na pasi papa na sa député sénateur aza na mbongo a osunga famille et ça la maka ya papa onde bimi na internet mais ça la maka famille pende pesi mwana bangwa mukie akei pour ressemble biso lopango moi na pas sombeli famille lopango atie maman na ba condition asungi famille moi je trouve que tant oyo za envie il faut milukela mbongo moni des mères ngala lobango na omone loko ko impressionner nga lobi na vite pour que natinda mwana nga bala mutu moko za na mbongo plus âgé que ye abala que 15e femme pour longola nga na pauvreté non. Parce que ba maman wana ba passer na bango ba gérer ngo bien te na ba papa wana. Pour so ile longa inde na za boé. Ti le na fuite la mwana nga minerval na za capable osombele li papa, na capable osombele li pa. Na capable osele nyonso. Donc eza moi pas si mutu moko ya o convaincre nga kaka boé que papa moko 70 ans abimi na bala mwana nao non na sema na mema voiture te na vie osombela nga voiture non na voyage ta o memanga poto te nga mode ana longola ba na complexe wana donc ozomona keza babilo mususu biso ba parents pe il faut to ça l'effort ya luka vie to la tsaba na biso ba charge te ba mame belo mona ba kaba ba na bango po yie moko na vie na e atamusango mabazo occasion voyager te azwa occasion soma mutuka te asombanda kute vie malongata kata ko futela bana minerval kala bana bakenda sous classe te donc so amoni mwana akomo bimata na tata moko boya opesa bango mbongo atikabi mwana alors condition pe ya bazo vivre na makambo wana donc ya importer ça mutu nyonso fa ba olukambongo faut zana na quelque chose moni mutu azana quelque chose mbongo ka mbongo belé te mais faut zana quelque chose vivre ozo vivre que na kosomba lipa na tongo na ko epelo bi ko zo billet na voyager pe na kokipe donc kolukaka moi position de vie au ko futela moi na minerval au ko sala nyonso donc c'est un peu ça moi je trouve que nyonso base problème ezo uta na famille moi na wana moi si parce que kota moi na wana moi na muke mais mboka na biso loi wana ezate o ezo permettre bakanga papa wana
Voilà pourquoi ça aussi la buzz d'internet à tout moment les photos, les émissions. Donc bah commenter à bato évangile à Sika ya 13 femmes, ya bala bana batadida moi na 18 ans wana autozo diplôme à d'université. Tata mora modèle wana ya bala. Ça c'est la sorcellerie. Parce que na kati même ambition moi na pour na ambition na ya tanga ko maboya sala boda au kati oko comme ces femmes au foyer. C'est décevant. Sarah, la question, des questions, on a souka. Ok. Mais tu as dit solo à Mamozo ou les Kanakati industrie à Mouranabiso. Quand il fallait à lobby, à ma presse, et puis finalement, bateau Bokende est comme officiel. Au tali liste, il y a un combo à bateau fait bakini. Regret na yezeni. Bon, na qui n'a regretté parce que na musique est un boulot na bateau bafingara. On est en musique. Quand tu insultes, musicien au sepelanao. Preuve non mona mutafingara utaki awa afingi. So babe bani au mona ka musicien mususpect azuye. So babe bani musicien. Nazo exemple à Karina uta pas Fabrice. Afinga Fabrice grave. A tout là qui t'est fait azuye. Tant à l'on pas faire. A tout là qui t'est héritier azuye. Est-ce que vous comprenez? Donc, muto ana facilité au sala ba transaction afinga ilobi awa longwa epe awa fingi donc les monde de musique ngeno ko esike ko apprendre ngatenga na yebi ke musicien linga muto afinga ka so ko finga les batu surtout adversaire na so attaquer zo finga e wana comme pe soda makasi ce bon na muto la fali oyo bayeba ki na kati marambo ana te tozako otanga on ba ferré na ba héritier na ba à côté déjà mais ce que lelo Likamoro là tu fali. Fali pas côté. À côté déjà. à côté parce que ngana ebaka fallait bloquer maniki na ken na mama finga. Envers Kofi à l'époque, je crois na été sera débloquer pe bango. Mais au mona bango pe ba ki à tout moment ba olobela ka fali mais fallait za olinga ko s'afficher na bango te. Mona loko ça la différence. Ko s'afficher na ko boya ko s'afficher. Fala za olinga même pas ko s'afficher na bango mais ndeba lobaka peut-être récompense topi ko lunga ko sunga batu a chaki batu a ko na liste et ngai na zaki pena étonné te mais na kamwe kake ah bon na yepe soda makasi le fait que ça continue à s'afficher bon ça veut dire qu'assumer assumer bon ma finga azo assumer déjà azo finga man azo assumer donc on peut exemple mulowa si la wa bande ko loba na mission kayebe bato nyonso basa te ayebi bango ayebi bango assuma bango mona ke na tongo pede na ya Kevin na fingio na pourquoi omoni pe na vidéo quelque part donc assumer que moni bato na tout vraiment ba bato nanga quoi assumer donc il pas assumer quand même ya ko mema bato ayebe ke et koye la endongo lobby oyebi biloko ezalaka ke lobo mona ete ngala kama bato musuba loba bo memi bato bazotika la mutakala na Kishasa muto na bando tika de mutakala ba live na bato ba mona kiti ba mona ki même biro fallait mona ki mais ba tant ba ndima ki ke to ke na ba suma ki déjà lelo ko assumer wana biso okei to zongi ko swane bandi eke zongi. Lelo totali résultat marambo ndenge komeli. Grâce temo akei lelo liste bimi. Na makambo ndenge komeli impact na ona kata carrière a falezani. Bon, moi je trouve que impact eza penza te mais ba koti na afala koti na histoire a buzoba. Impact eza te. Na carrière a fallu pour toucher na carrière na été moi salité auto banda longo la fali que fallait aloka ba ministère mususu te bazana na batu ba fingela ke batu au moins étaché déjà malgré batu ba loba ke muta sala rakuna zate mais tant ou déjà muto a voyager na délégation na visa na passeport na yaki na makamba fali donc a voyager pour na fali donc automatiquement batu ba considérer que Aza mutafali, pour ça qui mutafali mais comment faire pour rectifier ça? Fallait qu'on corrige en ondé. Te corriger en et à moi passer.
Et à moi passe déjà parce que ceux qui corrigent en haut, bangaba corriger en la lettre ebimaki. Lettre ebimi na kombo mototé, ba tiango en général. Siko na en général wana ndeyo lo ba que osa se sentir na ote parce que toi tu n'insultes pas, tu n'es pas dedans. Mutumsu Paulo ba je ne suis pas dedans. Mususu petit lelo ba continuer au finga ba lobi pe ba pe na katité. Lettre ngo siko monika na sens té. Ndeyo lo bige yo na katité. Ba tumsu pe ba lo ba na katité. Siko lettre telengani. Lettre telengani. Momba ya Paulo ba na katité. Bev Paulo ba ana katité. Manike pe aobeta toloki ana katité. Mutunyo sobe ana katité donc monique lettre ezangi pas. Lettre telengani ya mututé. Donc il fallait quand même avoir de précision à de personnes au biso tout oyebi ke bato bon finga bango yeyo. Mais comme on n'a pas précisé, peut-être bureau ça n'a aucun besoin batunyo stu ya on a biso mise monde musique ya moi genre. Balinga moi bateau basara makelele na mato moi bateau ba fingaka moi musique ya monde poto quoi malgré muta ozala propre mais suka na poto ya la kaka lelo otali bandeko ba oswana na réseaux sociaux otali acharnement réseaux koleka na kati internet otali ba kofinga de part et d'autre ozomwa ba misusu eza bato bazana na kati ya délégation ba ofinga baza soutenir peut-être par batunsu basala ba vidéo bandaka na ba warrior ozomona ke batake comme même en interne c'est-à-dire bato entre bango la plupart au son ça m'écouter entre votre délégation et votre libanda et ça maintenant entre bato ya délégation lecture ni no sali na kati ya guerre wana leki o memi biso na kati tito comme na niveau ba notes boy ba vie bololo ba fingama bato boy ba fingama mutu to aza sali na kati ya marambo lecture ni o sali na kati ya mutu nyoso nga gagner place pembe na fali ya on a le bara fali porte yo fongoli ya ba chroniqueur et puis au moins net pour nanga soit même à l'époque ba répétition ba wata ba faire rené ezalaka ba bazara sona ko ya côté li fali ya muka ndé côté li fali ngana lo ba kaka soki amemaka na epeka daba pamba ngesa na ngopelote soit sopa memene ka ba mibali pe apamba kaka tom supengesa na ngwelote mais tangu bazozwa batu bayeba yi mutu na mutu retombe na eti bayeba kike oyo ausale loko boye oyo après to satala demain yebango na musique ba leader balinga mutu aza capable à tout oyebi poani héritier linga Karine mingi Karine était capable de sacrifier vie pour la carrière héritier. Ce sont des personnes que les artistes aiment à qui prêtent à tout. Si fois finga fali à réfléchir deux fois t'es pas ça héritier honneur. Sope na spiritualité fois simba. Michel nga muto aza capable na tout ou à ko sacrifier vie na enzo to na carrière na pour na Michel. Nga na ko lobate ke na ko sala tout pour na fali non ça té. Nga ko obanda lo mama musique ozala pe pemina ba musicien. Ka yango na oye biso mama musique ningeza. Mais comme musique pour musicien linga yo, il faut au sacrifier même vie na pour na ye. C'est ça le musicien. Il faut mon amour aza facile à manipuler, muto aza prêt à tout pour nanga, au mon mission quand mana muto ana pas ebike ah yenda azabwe akofinga na jibe, akofinga nga na wera, akofinga mutu tout obanga te. Mais siko pour na nini? Yene ngaza wana peso simbisi pe plan au sala. So kotifier pe mondo pour na succès na biso o même charge. Et ce sont des personnes au bat balinga mingi. Yo yebisanga ke na époque ba Karine ba vrai journaliste bazo ça ba analyse normale bazaki te bazaki ba Vincent bazaki Mumbaya bazalaka déjà bazo bango te Karine a qui bébé éternel et héritier pas à communiquer ni sur héritier à part ba scandale ataka fingela na wera des fois Karine a osati ko bamba wera vert na boîte. Est-ce que vous imaginez tala ba niveau bato ba bomba elo rongo poani abamba wera vert na boîte. Ah bon? Ba sécurité héritier ba protéger ba bimisa e. On comprend leader alinga bongo ayoka. Ayoka pena ba son petuana danger petuana soda. Asigné ventone a soda makasi. Ndo mona ke Adams Luzo la zalaka pe héritier baza même voyage te. Il pas zalaka communicateur. Dibaya azalaka
Diba bien kalamingi te mazalaka à l'époque ba Karine pe. Oui, na bana otala bonyo sur internet. Ba dadi mola même tazo voyager ka Karine soda makasi. Yango de musique te maman. Bon, il faut expliquer c'est là c'est la musique. Est-ce que le quoi c'est quoi particularité wana mutaki na ngoya ki fali. Mais quand ba même personne baza osala bekiri a komisu na ngambwa ya fali. A jusqu'au bo soto na bango ba mesana nangu amemi on orchestre fali. A komi ko accuser mutu nyoso infiltré yo infiltré maniqué infiltré grâce donc yekanda mutu malamu donc yekanda lingi fali. Wana babenga ngo diviser pour mieux régner. Donc il y a un esprit wana yo lobela fali au soutenir ba œuvre fali sans que vous pensez que vous êtes victime un jour. Sans que vous pensez que un jour vous va dans la fali boy. Mais entre temps pensez na yé côté ba uta na bekiri na bango et lora libosé ça na mutu na bango fona lobela musicien ba changa na poste. Yé pas luka poste wana Karina na ngo pas ferré. Yango moni a comme disqualifier ba tutu ba traître. Aïe bango ba ta kofi où sont les preuves? Na lundi live mon razo ba ke njo rasora za ina kofi ba misele ba preuve mais yé a ko accuser grâce à za ina kofi wa ba preuve. Au mona ke batu ba oya na idée na bango bazaka nango déjà ke na koma ka pembe na fali. Ap nde baza wana ape prête pe au coucher na fali. Elle est prête à tout. Après à tout donc monika style na bango ba uta na mon équipe nationale yango zo tambola. On est prêt à tout. Après au fingi da fali mutu, après au manquer mutu nyo son respect, après au tika mutakala pour na fali, après au sala tout. Mais allons à confiance que il est pas comme à pembe na fali. Est-ce que le quoi est dangereux pour na fali? Très dangereux. Héritage maman, conséquence dans les amontons sous carrière héritier. Quand bandeko basalara be mission ya ko interpeller conscience a fali ya o mema batu mususu. Ba mona kati. Pourquoi ba telemela rango? Ba telemela rango po ba yeba ke omoni solo mabe e bana kaka. Ata bo pomper ba parfum. Omoni tapi o so ezumai. Mona toto che parfum awa ndenge nini. Mo so mta uchi libanda koti. Aloba noka demer. Noka solo moko boye. So pe bola lisa bilo mo epoli kuna poubelle. So ka mta koti ata bo chele parfum. Na suka nango ayoka sur la poubelle. Mais Sarato là, toujours na kati ya lisolo na ba fan ba osepela na route. Et même na ba fan ba oloba ke bazo préféré. Ba wana nde soda makasi. Mais tant de bituma. Demain. Ba fan ba satisfait na ngo. Ce qu'il fallait faire ça neti ndena ça on ta ba fan toi l'intérêt à te demain ngade ya biloko tout dena lobango. Moni ba fanatique no ba na amte. Ba fanatique ba na amte ba mema na sentiment. Fanatique alinga muto osone la leader na muto côté la leader na de bilo fanatique ba linga. Musique eza. Mais ba l'intérêt artiste te batala te musique ya mafinga. Donc en quelque sorte ba spiritas baza responsable ya échec ya wata parce que ba tolera ki bêtise on a ba tolera ngotango ya ofinga wera na bien tout ça mais ba tolera ngote premier soin faire kanga keti le loko hotel émission na tasala ngona na asa ona kari Eliae ti le lo akoka longole lo ngote Eliae soto longwe wana héritier le lo atabongisi na wera Moni wera si fois venger héritier au venger musique ya rava étant boula na vengeance auto belle les tourner sur tour de contrôle stade de martyr ayakate ayeba ke héritier au sampiaka et puis banda wana tile le mona bango suba sa fichara tom soupe via sa vengeance oyeba te muto anyokoli wera ko le héritier zate Koko basalele na bakri oh ba période ya nini oh babenga nini ba période élection ka ya wera webi makamba sala 20 na mama Sylvie tala Karine nga finga mampata pona wata tala modèle a finga batu ba Jean-Marie Lukules donc il faut ça tala au moins équipe nationale mobimba ba iloromako moni pour Karine avoir la chance il y a aux apembe na fali et il y a héritier il y a autre découvert ba comportement nae mais même comportement Karine a zaina ngo héritier il y a ngo camarade na osa na orchestre fali
Même comportement. Même comportement. Et c'est l'eau moko. Mi balete ka yangwana. Bilo kongo za na conséquence nini na kati ya carrière na biso bapandisa ngo. Surtout bapandisa ngo ba se prétaka na ba pratique wana. Conséquence nango za nini à long terme. Na kibo mamati. Rendez-vous nango yango ba retomber. Ana mobala certain. Moi c'est il y a télévision. Il y a tout là non na mona été. Pour moi sa télévision c'est une femme exposée, femme publique. Oh mobali nyonso a mona a lula. Mais ce que soki moi ça comité ko tula ta na mobali bongote. C'est très dangereux. Et ça ni ba conséquence ya ba réalité biloko to sala igata pa biso. So ina zongi bongo pona oloba nini. Tala janvier. C'est lui qui a biboara. Tala janvier. Modèle à finga à l'époque. Ngana na ba vidéo na bango tout. Mais les loyo warrior a bosani nyonso pe. Ah, oyebi nga sepela na fali ndenga cha distance nanga. Mutala bongo. Que ye penza. Bon. Pardon oui parce que toi ba na nzambe mais koza supembeni te na koza supembeni te. Oyebi nga mkona mona ya njora na sala ngoma particularité parce que njora sala droite chemin. Même qu'on a mon fallait akangi photo na janvier. Na loba fallait changer. Na loba ngamo fallait changer. Ne tout pas changer ka. Fallait changer. Fallait ndimi ko s'afficher. Fallait changer. En fait tobenga ka epé orgueilleux et tout makambe belé. Aza simple voilà. Et nga elo aliboso na baka ke fallait changer. Mais là est-ce que le changement les a bien? Te bien te pona parce que et quand ici peka na kata poto tala na ucholo banelo mokwa moni musicien ebike fallait memi ndeko poto apesi visa mais ndeko afingi fallait Fabriga ça peut capable aux manike na musique ezala héritier capable aux manike na musique ezala kaya mais à mon pena ka ucho finga ndeko nae musicien mais il pas joué à cette c'est quand même boulot même cop donc musique est tambolara na ma finga un monde moko très compliqué des mains au monde tinga na boya na ngap na obate so na ngina soutenir pe amutu na soutenir na ngakaka mais kozala au travailler na musicien c'est un monde moko trop sale ba préférer mingi bateau ba finga ka bateau ba chama kele belé muto aza prêt à tout pour na carrière nae. Auto beta lisola maniké a sali pe ba sortie médiatique nae a lobby oya lobby yota oyoki maniké ko luba. Et ça lui ndeni ko mona que muto investir mbongo. Muto investir budget moko pour permettre bandeko ya communauté nae ba ke kota la musique na libanda mboko monsieur mona salate. À propos tenu par Maniké, yo isala ki ondeni. Na condamné ka fali na bureau na. OK. Maniké na un problème te. Et au ebi de moto afinga ka yo zuyo che pembeni assumer. Ubo la nyoka. Oyebi ke nyoka ba benga les animaux sauvages. Ondimi ba risque ya kozwa nyoka. Oboko lai. Un bon matin, tu l'as mouki, nous ka suis moi. Oui, bah biso à l'époque, papa biso a beaucoup la aigle. Aigle on a tout quand ça est au commissaire. Lora ndeke, lora tchakou. Aigle a coli. Azara sur ozora molunge so sengi a peso mo pepa o peso. A pour la ma papu na a peso ango. Mais jour aigle a ko do da lisu. Ya mwana ya frère nanga aigle wana tolukaka esikani na kende baboma ye basala ye nyonso azongi na po na ye ya nyama abosani ke tobanda opesa biloko olia topiaka ye bamiso ya bambisi po aigle lia miso mingi topiaka ye bamiso ya bambisi topiaka ye mbisi toopesa biloko nyonso mais jour wana mwana vanda osakana
mwana ngulu maravanda osakana nde ezala basakana pe mapapu et tout heureusement nde ezala moni nde toka na prudence wana so eloko ya okangi misko nda akanga misu adoda likolo awa donc ekota na misu te tant toza kozwa toyeba ite ka sauvage kasi tant bozozwa mani ke boyebi ka fingaka déjà te bongo bozelani yo bokoli nyoka olali na tongo la muki okuti ameli mwana no bébé okuti asuyo asali osoki nini mais yo moko zaki conscient ya niamo so bokola très dangereux. Est-ce que zamba liboso manika de konele fali ngala salarié mission kutu na côté la fali ngonga sara o manika de konela fali na plateau ya Mike Lokamba combien de fois quand même maniki wana zonga susu kotali sabatu ke yande kwa fali mwasi ya babia ba yebani fali ya memaye boye na boye quand même maniki ayi ko changer discours quand même maniki wana oso ba chele longa ina maniki ba oloba to préféré maniki quand même maniki wana ba warrior ba benga ke soda makasi quand même maniki wana pe ba warrior ba sala choix. Mais biro fali so ba warrior ba sala choix biro fali tala danger te moni na vie ko sala likambuté po bato ba holoba o moni so ba mema imani ke na contexte o so ratikali mukile loba ba retomber nango yango ifubo asima lo baba na holoba na bato te manika sali mabete manika sali ka makambo asalaka na landa live ni alobi penake makambo nyosto na loba de ana loba na fali. Donc asalika makambu asalaka. Donc quand on liste zoya fali tozu manike fallait avait validé que oui manike po batu bako sa liste po batu ba bela soule kauka bo soule kauka ko lo baloka linga manike ache manike mais muto ana liloba suka c'est fali tant bo liste to tindele au président wana te bolongola nani te fallait avait tout validé par amour tant a validé qui baki conscient que ce genre de retombées soit commis ba pour assumer na bango donc manike aosa ne lora mabeta osala oyo sala déjà comportement na za nango ya nkanda osala Saratola fait azana concert na yo bobi obeta ko hôtel Arena même si obeta le 25 février parce que c'est impossible d'être ici l'équipe n'importe où banda promotion au moins plus de 6 mois avant. Fabregas doit obéir à Casino de Paris le 21 août 2024. Baby musique n'est pas fallait Bétistade ou tout à Bétistade. Il y a des fortes chances que faire pas dans la délégation. Il y a des fortes chances que Fabregas paie à nous dans la délégation. Ba mema bango batu. Te musique e bang sa mutute. Demain. Des conséquences de la musique et à la raté. Au moins des atos sur la pembe net njora mutunanga. Njora héritier mais maquillé poto. Après quelques temps tant alongé pe héritier. Alors ba poto ana nzakini. Alors a sous-estimer poto na Vous comprenez? Mais entre taka yemora yaki watale fali watale. Tant alongé pas fali, alongé pas héritier. Aye pas fali. Même poto. So elo ni bank sa mise mani ke kutuba mimi fallait abangite a mimi nani o wana mususu wana fi wana danseuse abangite. C'est ça la musique. Donc Fabregas ça même ba yo kate te musique yango wana musique ba profitera na ba moment ya batu ato impoli so za na kombo mama yo mona teke muta fingi mutu abimi prison akikuta na bakondi omona note si donc musique etambolara na mafinga musique ezaka accompagner na batamidel wana ba misie balinga bango mingi po ba komisara bango donc soit bêtise scandale moko ekomi nani journaliste héritier nani wana journaliste afali nani wana journal tala biloko kindingu asalif sous les kauka au finge boyi na kombo na complet au finga fali
azelongi mabe makolo soki ndenge nini boye na kombo na ye complet et ye wana nde tomonaki akenda stade de voiture mo na fere momona moto mo alobela affaire positivement faire aux autres il y a un trésor congolais là ça l'émission tala mayela trésor yango na yebisa autre trésor alongwe pourquoi parce que trésor a muta mayele karo baolinga bakotisa ye na place baolinga bacha ye okokokoma wana te automatiquement baolongola yo yango na biso kindingu na mafinga nyonso to afingaka aza pembe na fere tomona ye mutuka moko na fere ti bake concert kindingu asala défilé na concert à faire ya stade de Martyrs batangi kombo na ye na ba international na ba RTNC na biso batangi kombo na yazo défilé grâce à faire pas ça la faire promotion mais il y a des personnes bah ça la faire promotion sérieusement mais ba mérita tant sous espace parce que ma fingi zo koma te faut koma na to ko fingi fali pe na niveau moko ba considérer c'est ça. Si tu as un exemple, il est belé. On peut faire face à tout ceci dans l'équipe. En tout cas, il y a un kulutu. Et il a entouré la batamaye le ongana ebi. Mais na loba ke lo mo si et seulement si. Mambo ezo sale mais un avantage na e ya pas si ba arrêtango. Et so ils ont avantage na été ba ko arrêtango. Donc, si on dit Michel Kamo a pexaté et qui a tiqué, c'est que quelque part. Alors, retrouver intérêt. Voilà. Musique est un monde d'intérêt. Nga kama bato balobara neti manika za oloba ya koti baboloko pona fali. C'est faux à soda makastin. O koti baboloko pona nga kota kashono ya liboso ya fali kaka na nini awa na kalamu na parka kalamu. Ezaka na za olobela mambérité na fali. Nga bakanganga na betela ngo tolote poani pour mutabimisa ngezi héritier siko poani na betela ngo tolote ke ngala bakanganga pour héritier bakanganga pour conscience na nge yebi ke na linga bakanganga pour héritier pour l'homme sous bako tindo demer yo mona pela libulu amaiza awa ke so leka odinda ngana so demer leka o leka ata musicien tinda kiyo yo so mona de ke makambo na oteni ba okanganga mosali yango te to akizaba musicien te ngape bakanganga pour héritier et angeza ya kosamba te zake héritier lala pongi te atinda batu mo ya kola na kashote na bima 20h kwani na kolela ngote ke ngana kota pe kasho pour héritier te na kota kasho na ba sentiment na ngamoko parce que so ina gérant munoko na ngai na ebeke na mama bana na ngana se retrouver na kasho te pourquoi na condamner héritier ke ngana kota kasho pour héritier sko héritier sa nini yem tatinda nga ke sara loba mama boy na kombo afali Tarato la lelo to mona bato balobela affaire ba communicateur ne puisque to komo koma na suka bato balobela affaire ba communicateur ne bazo prendre plaisir na mambo zo leka na ngambo afali ba osala ba émission ba osala ba analyse te ba date mambo affaire ezo évoluer te carrière affaire tozo mituna qu'est-ce qui s'est passé exactement faire ça pour ma vision faire ana ba ambition te faire asala musique pas comme na mbongo faire à la musique à comme un succès point barre et ba concept ba vient na biso ba Kofi ba JB Piana preuve non mona ke so landi na carrière a wera ba trophée zate azan ba trophée te ba disque d'or ba single d'or ba nini ba concert a minene ba grand salle zate mais ils ba salle wana mona wana fala beti et alakati et alaka na pola époque on est alaka mais ba vie ba beta ngote pourquoi vision qui succès belé l'art full batu ba vie ba succès musique dans stade des Martyrs oh musique muto na vision asuka na stade te obima fali abimisi musique na ghetto à stade akena ngodi banda ndo moni défi komi tia date tande komeli bango ngambo pourquoi ba beti musique ya communauté congolaise siko nana oya otalo kuna na mais na 2023 faire atia ba date belé mais Facebook alobaki kezaki ba faux date kasi ya lokuta kosa le kate pour mes anini même ba vie na biso ba wera ba JB ba Kofi ba kosa pe biso à l'époque
tout était vérifiable. Aujourd'hui, tout est vérifiable sur le net. Donc, si vous avez un pasteur qui est Zénith, quand tu as vérifié? Au monde, quand tu as vérifié? Zénith a publié déjà. Voilà. Tout est vérifiable, mais bah vieux bah cosa biso force qu'on fait rara na concept wana. Aye bah te to checker. Tanga nyatika bo to kene bo le 25 en février mutumsunda obeta na mitunga bi faire obeta lever les rideaux. Faire à kangami à retirer le kuta. O a obeta soki na États-Unis. Aye bete que Facebook est américain. YouTube Bah on peut comprendre un peu balingala. On peut ça va transmettre. Zéal on a répondre mutumo à l'obara. États-Unis et Afrique développée. OK poto pour na YouTube et en Amérique. Batondi na poto na France, bali ambonga ba page au monde ba posta biso bango bazela ngo ba salaire hein. Bali ambonga ba page. Bon na bango. Salaire donc osomona batu ba en Europe mais ba vivre ba dépendre en Amérique. Est-ce que vous fin Amérique? En Europe, mon liara au dépôt lia foot ndaku no. Il faut Amérique foot tinde lo mbongo na compte. To vivre na Kinshasa a to na combien de chaînes YouTube? Amérique muté beaucoup la biso na fin du mois ba mbongo eleki na ba carte. Mais mutu mo avandi ne ka boye. Ya wana grand liboule boko la ti Congo. Voilà grand liboule boko la Congo. Donc Facebook, Instagram, YouTube. Bangonde ba futa biso do to dépendre en Amérique. Donc ndeza na kuto ebit récemment yange lekite. Ba banque lelisi batna décembre. Amérique. On a poto mo de l'Amérique à futa yo apolo bio Europe eleki Amérique ya. Le revendre en Europe, c'est pas en Europe. Bateau peut pas vendre en Amérique, bah c'est pas en Amérique na bango. Donc il y a pas comparaison parce que surtout nous ka industrie a minene nyonso au monde ça il arrive en Amérique. Ba grand star nyonso au monde ba bima wapi na Amérique. Yo expliquer ngani. Donc so mona ka ke ma musique na ebisio faut tala ngo de loin. Ngata la musique musika. Et na sa ra so na lingi na ye na lobi na ngai puis na keike kwa mbraso kangama na mission moro. C'est important aux a déçus. Parce que ninga yo mi pesa. O mande na ucho fingama, ba finginga pe. Na uchi na nga fingama awo. Na fingami ga pour rien. Na mi lobela ne mission monga bineti boso na ki pe na kacha mamba fali. Ngape na ngana longwa. Na ngana sa mambuke na salaki. Mais heureusement ngana boya makama musique na bima. Na sala ngo par ma volonté. Donc so na lingi na sali. Ce système o ezaromo na que Bonde bazo akize bino nde ba akize bino bino bo ba traître ko faire festival mbongo so za sajete okoka ntapeke bango mo biro nde ba otinda e apisa ba message wana ko longwa pe mais ça a des avantages artistes comment bo benga na batunya so pembe na fali et puis bato ba communiquer sur l'artiste bo tika mutu mo akize bango mutu mo yelo ba sali pas même 6 mois azo akize ba tout ba traître sans preuve pourquoi musique et kenda abongo. Il faut définir ba besoin na bino na ba chona no bozo sala sur bateau il faut pas communiquer. So ite za ba scandale. Sinon ça devient scandaleux surtout pour na ba artiste bazan ba notoriété. Te mengat na ngane sengwa falite pour na mwana wana. Na ngane sengote. Na lobaki ngo kutu. Si ça dépendait que de ngamoko isusu. Tam suna ba no lobela su falite. Parce que ça zuba to mon sorti tout hein. Azuna bata mafinga, azuna bata ba analyse. Donc fallait comme une complet. Donc ça sert à rien yo ba ça sous intelligence na kacha mamnae de peur que batuna e wana o ba maele muke ba comprendre nga bien te na finga ma. Combien de fois yo za incompris na réseaux sociaux lobi a ba e komi B. O lobi B ba bi C. Donc toi on a intelligence ba comme finga ma ba B. Donc toi on a sagesse monte ponga na beta bilo msu na triangle. Triangle nanga soza maele to comprendre no ngote yo quand tsalora na lo bana contre fali to na lo ba mabe pona fali o nga batu ba otala nga ya maele ba bi maka message di na ngana komisa donc au mona que tellement to na maele mon côté compréhension mon côté intelligence mon côté ce ko batande ngona ba ko mo lo bela fali te bango fo ba lo ba biso to tikanana to lo bela pe batu mususu te mabe to
le bel appel bateau sous. Donc voilà. La question qu'on se pose, est-ce que bateau baza moi réfléchi ba olemba ko soutenir Fally? Les questions. Yangwana. Est-ce que makambo olembisa biso nzoto? Est-ce que makambo ozongisa biso sima? Est-ce que l'objectif est ça bazonga sima? C'est ça. Donc bazo accuser biso ya la responsable ya le fait que bato so ba permis la Fally biso to ya osala tout que ba on débat kima. Te boza pe ba traître, bolembo ma vie. Est-ce que eza c'est-à-dire bazol ko ba light sa biso oh bon baza na intention au sala te des questions. Mutu mo ko patience aux aka ko ndima mafinga pona eloko peut-être mutu mo bo tamboli na ba orchestre outi Afrique d'ici d'ailleurs komi na nabina filé longwa kotibo mais quand même bo pesi monopole ya o traiter tout le monde des infiltrés. C'est pas normal, hein? Mais tous les autres tout na mapete ozo continuer ngo. Qui au moins nga question na ngeza kaka qui est derrière dans ces eaux? Naza simanae. Eza bureau ya Fally, to eza muto azali banda. Na simanae. Na opese ba monopole. Oyebi koyana nti kolobake. Na ebise bino bango nyonso ba ba infiltré. Bango nyonso na o wana lobaka ba français. To marché ba monter part de toi. Donc demain infiltré. Muto banda musique kolobela musique alobela ka Fally. Ah! Combien de fois demain ba wayo ba finga ino afinga Fally te? Mais mutu moko ayene ka boye po lobeli afingi ka mbatu na kombo Fally pour na 6 mois moko ka boye bozuye bo pesier ba occasion ba chance ba opportunité bozui suna monopole boche na munoko ya ofinga bato ba lobela Fally sagement bato ba soutenir ba œuvre Fally ya on a lobby Fally nde na moni akomi akoki pe akomi une équipe complète. Il faut aussi que tout le monde bateau au plutôt monde baza faible parce que à l'époque dans un monde fallait qui non faible mais on a comprendre que fallait ça ba demer ba tamaele ana ba mumbai ana ba bev ape na batu ba finga ka so fingi na tongo alarme ya fongole a fongole le pena radio na pourquoi ça serait mieux parce que parler de Fally comme ça et jalousie ngwe ko bakisa maman makasi hein. Tom Souya Zolo Bela Fally pose à poste, mais il y a d'autres personnes qui ne calculent même pas être à côté de Fally. Comme moi, je ne calcule pas. Parce que pour vivre, on vivre pour la Fally. On voyager pour la Fally. On lukambongo pour la Fally. Mais il y a des personnes qui vivent au bimba pour voyager face à pembe un musicien. Il faut finir la musicien, il faut lober la musicien, il faut ça, il faut ça. En fait, non, c'est pas la kate. Nazap na hypocrite ce artiste Fally pour pas occasion autant l'émission ngap na contre yo grand frère non c'est pas ngate parce que niveau oyo komeleli lelo oko lingo za la compagnie na bajara bato boité. En tout cas, c'est quel genre de communication aux opesa? Je pense que question parmi les 2 dernières questions à répondre déjà à la question moko question nga pena ya suka ou ezali penza ya suka. Sarah, que dis-tu na bateau bazo penser que démarche na yo à la vraie Wara vrai na batute, wara vrai en amitié, wara vrai na relation humaine ndenge ozara na bato bobeba na ka bokabwa na kaka CV na yo na parcours na yo eza oza modèle ya sincérité, honnêteté surtout na bonne relation na batute en société. Wana babini démarche na nga pona Fally. Pour la Fally pour na yona batu nyonso ndenge ozala na c'est-à-dire déjà même sur TikTok so ça l'émission de l'Obarwa vrai so on na YouTube ozala vrai on a ba amitié sincère siko nana ngwazaki camarade na ngai otobebana na camarade on komone na batu nyonso banda so na bon bien interne te tout so la bien deni toi ba camarade te ko solela ozaki camarade te ngala na ba camarade na nga tilelo to sola na bango ba camarade na nga bazali Amélia Mweba na pesi mbote la japonaise a camarade nanga totanga na etilelo to swa na to bunda tilelo to na camarade nanga o nga na yana na internet to kabona na komone na so to bito tanga batu ba vrai te ba na internet ti ba mona bango te o moni mutu so ka lingi o ka te to ora na yo e déranger to ba propos na e déranger ye bo partager opinion mon côté a libre le bagnon tout à lobby a lo bana faux pasteur ni miné a lo bana miné ni a lo bana ni yem tayo la exception camarade ne ba trompe zika tout mais ba tout ba vrai te bangwana bon lu ka vrai panan ba meilleur ami to mon équipe mobimba ba vanda ba liaka ba lala ka ba lamuka grâce te mon azu sous grâce
azola la mbetu moko na Karine bo finika drame moko lelo bandeni vrai bo lukela nga ya vrai komba camarade na nga ngunani tout fino tadi di bandi vrai ngo komone nani omona ke batu bakola tso bakaba omona neti ngata na otala internet na mwana ba wayo ba osala l'émission zela na kena musika te zela yango na alinga na ebiso toujours kana 500 ya ozala vrai na pesio ka exemple tala neti lelo batu na internet makambazo accusé sur yo est-ce que c'est vrai? Non. Tant batu baloba muto aza vrai te vrai yango niki a camarade na ngate ngala ebi niki ngasi na mona niki yo butoliaka na ebi niki aza muto aya na histoire na fondé famille mubimba sur Fali baleka par ngana pesa ngo visibilité ils ont visibilité ils ont ampleur toi on a découvert vérité na rolobate non tika batu bongo te na yo loba vérité que likambo to lobaki oto salaki vérité na ngweza bongo te ta la vraie version nango yango yo non tika te siko camarade nanga o ngana ya na internet o na ficha na pe ake meilleur ami nanga wapi preuve na camarade na internet ta camarade nanga WhatsApp OK Sarah za vrai te Sarah lingande batute na vrai te na nani pour na kana batuna noté na camarade te na ça des rares de personnes o avandi tamula in internet za na ba camarade te ndeza la toke pa nani kolia tout ça là c'est un kebeleke yo ebi que moi et toi saute kutani c'est pour travailler et puis on se sépare est-ce que c'est au bengana de demain rosa puis auto que on va non tout ça musique de tout ça là non te demain rosa wa puis auto que non to beta tout non te donc celui demain photo mon na série to sur la cop morala soit OK majabu soit OK ma belle vie soit ezaka circonstances liées biso c'est seulement le travail ngapena na longwa ndaku na ngateka vaguement boy demain na ye pa na salon yo poso salon nante vrai o batu bazoluka batu bazala vrai ngo na nani nazala vrai na nani et puis camarade na nani o nazara na ide na kabwana nae batu internet baba camarade na ngate batu internet baba collègue de service s'il faut travailler on travaille au revoir on travaille au revoir. Preuve on est songa na camarade in internet awa. Camarade wana batu banga baye baye. Ngana na camarade te. En tout cas, na se promena nga moko na sama mutunga moko soit na mobile na nga soit nga moko donc camarade ate oh vrai na boluka ngo kanga pa na nga vrai ezalaka te na pe na camarade na mpeti donc na ba meilleur ami na nga auto suka na bango na privé so na voyager bo na OK na ndaku ne na lali pongi na lié oyoka te audio asarebi make audio sara lekaki awa pa ezati po baba vrai nanga ba master nanga jamais pour mon nanga Sarah mkomsu na vandi boy o monitor batu baloba batu baba vrai te baba ndoki est-ce que bikenga nana batu ba escroka nga ba mbongo maintenant na média nga batu ba escroka nga ba mbongo tadi ayebi ke tolela ba mbongo msusu mais en aucun jour na zo courage que so na démarrer pas cause de pression fouti na sala ngote pour la vie privée nanga na respecter musa nanga business nanga na respecter voilà si vous voyez ba lukela ngana ba internet na ben sensé botika batu ba pema pardon ba crise ba jalousie na binoko bo kangango bo boire ngo so wapi bo raisonner ndeni bo banduluka ba entrer en côté mbongo pour jalouser si là en tout cas quand daniel su bo okela batu so bo monika mutu moi comme mata beaucoup si ennemi qui tient un orgueil lilo lendo mingi vantare leki hein qui dit orgueil hein c'est-à-dire au moins place na kende orgueil leki comme matérialiste relaxa ba bien matériel yo te ngala ninga toute vanité yo mto bongi te la ningale ndio ya ki ba cha photo no ya avant et après ouais kasi avant et après mutoruta na avant ba utilo nanyo comment soki nani transforme les aller ba transforme ya est-ce ba ke mutu nyonso azara na avant et après surtout si exemple la président la de la République président Fachi au monde kana histoire azaki na avant les lois commis président Mboka na biso so aussi président na biso ex président na biso papa Kabila so ba chelope avant na etom so so
otala te so talina lelo na ye milliardaire ozo comprendre donc mutu nyonso ana parcours ana avant ana après so zuka fali o lelo fali o ya biso o tozobetela to te na olinge te choko wana na koya te suki wana za ko kangalu kietu loka kiki na oya te de mer mais lelo oyo rêve basi nyonso c'est ça la vie. Vie mutu faut en parcours en avant ou quelque part faut en témoignage ou quelque part au komisko wapi sko bino bo jije nga na passé na ngandeni boya to bunda na présente boya sikoti ya na ti montre na nga bien na ti ba bag na nga non te c'est la pardon na ti linette na nga dédicace ngo na la ti moi polo na nga punda boye vraiment Linette n'a dédicace yango maman zoka dédicace ta dédicace ba bien nanga te les biens matériels ba vanité ozo comprendre donc swana nanga na kisikoyo Sarah wana ya kala eleka Sarah ibo swana na ba vanité na zanga yo donc ozo mwa batu baka motema mabe batu bazwa fada tout est vanité moni muto aloba tout est vanité aka riche aka pauvreté aka na tout temps moni que nana bandako nana mituka nana ba bijoux nana nyoso nana diamant atali bo habité tout est vanité yo lo bananga vanité yo no zuite te zwa penza so zo komi lo kwanga sala émission benga demain lo ba demain na komi lo ka Sarah na ngina PC conseil tout est vanité luka mbongo botika distraction. En tout cas, bon, nous avons une distraction, surtout, nous avons un poto à Talarabiso, nous avons un passe sur un mousseau, nous avons un lit, nous vivre bien, bon, on dit bien, toi apparaîtra bizarre, toi apparaîtra bizarre dans la caméra, c'est pour un bonheur à quitter. Bobo Sanate que Moutaouta quelque part chacun a son histoire. C'était pour la toute première fois to solo linaye et si li pété to yamana li susu mais jour to zanata. Pour tellement to occupé mission fait to ça en kala. Abuse eleki. Bote na maman Maliane Divini Kali, maman Charlie Bozio, maman Pat MK, maman Nelly Kitenda, bosé bébé bo na rabiso vu candidat patron à la Poutine de l'écriture. Poutine. Tu appelles ça Poutine Mbote pardon. Tu appelles ça Poutine Mbote, appelle ça la patronne de leur patronne. 1000 millions de 1000 sabords. Na bege mikolo. Il y a solo 1000 millions de 1000 sabords. Voilà. Capitaine Adok. Babi patronne, son patronne na sa benga dia patronne c'est gaza penza patronne. To pesi mbote si gazali. Donc bino bato bolanda rapso pour rester branché connecté. Sujet au fait au développement au fait au solo là, on zaki ba question ezaki poser ba le batin comment mbatouté a buto se sentir. Internet imote rozika. Bon courage à vous. Bon yamba on a ndenge boyamba yango mais elle sur la musique, Sarato a fait partie des bateaux ba tambola pe na musique azaki pe na vie na ya ko émettre. Merci à nous sur Bolandi Bisso, on vous souhaite bien des bonnes choses, à bientôt. Bye. Bye.